Bonsoir ou bonjour. Bon, nayebi place nini ozali. Mais ngai naza ser moko napesa bino ka conseil. Napesa juste conseil na makambo ezoleka na télé, mikolo na internet partout pona Karine Mokonzi na Grace Temo na centimètre. En tout cas bandeko na ngai so eti lelo bokangami kaka na ba problème oyo ya kofingana na internet nga na désolé na vraiment déçu quoi. Vie makambo ezo se passer dans le monde. Vous comprendre que la fin est proche. Vous mona teke mokili komi na suka bandeko. Pona mobali to pona mwasi kofingana, pona mbongo to pona succès ya mokili. Bandeko to banga nzambe ko bandeko na ngai. To banga nzambe pardon. Nga vraiment en tout cas nazo tala kandi bato bazo se comporter comme pesa nga na passé. Na bina sa ta vidéo pour nous pesa conseil naza na parti prité. Nga na juste kupesa nos conseils pour vous changer. Alors Karine nabi ko kabwana mobali no o banda ko kumisa betela ki to peut-être yo kanisa kike mobali wana ayaki peut-être pour honorer yo pour abala yo poza moi si c'est normal au ka pe pour ça que un jour aux appels na ndako na malheureusement okoi na mobali o peut-être kanindingo kanisa kite opesa ki bolingo peut-être ya donc solo bolingo te. Alors passe à autre chose. Kufingana te koloba pe n'importe quoi te. Alors vanda calme ça la vie na yo makamba malamu ekoyaka après luka pe otanzambe na vie na yo po sanzambe en tout cas ezaka passe mokili eza nango éphémère nyonso ekoleka nango lelo oyo oza Karine Mokonzi lobo oza Karine Mokonzi te lobi batuna ba oyo bazalaki na bomoi na 2017 bazalaki pe kosala baloyenge na ba internet mais lelo baza te. Ba téléphone to salela ka ndingo zokota Facebook bebele pe bana okota lelo baza te. Alors luka nzambe na vie na yo ekoza esengo mingi komona o Karine na page na yo ozobunda bituma pona oteya bato ke yo bongwani ozotia ba verset biblique na page nous oteya bato omoni ezala vraiment esengo ke koswani ya mobali ba fitidita pam. En plus nazongi so epa ya centimètre centi. En tout cas nga nazaki pe komona ndenge Karine banda ko publier yo pe ndo banda publier Karine toza pe basi na yeba ikaki peut-être bolingo eza ya solo mais malheureusement tu ko comprendre que ozaki na mobali o bisto kanisa kite mokile kanisa ite. Alors comme yo moni que Karine naza mwasi ya niveau na te d'après yo faut otika kimia epesa la vie na ona ndenge mususu. Pourquoi koya kosala ye ba chantage? Pourquoi koya ko saboter vie na ye na Facebook étaler makambo na bino bosalaki ba secret mususu mwasa ndolo bana yo oye ko bimisa na internet? Pourquoi vraiment? C'est pas propre. To banga ta nzambe. Relation ba soignaka. Obweni na Karine oui, mais ko garder relation bien pour te ebilobité. Kokoza pe na besoin Karine et dona logo moko kompe Karine koza na besoin na yo. Alors luka kimia ko papa comme oza musicien est-ce que so mona musicien na vanika na Facebook afinga ba ex na e chaque jour ko bimisa même ba voix to enregistrer muninga apesa ki bolingo yokomi ko enregistrer ye ou étaler vie na mobimba na ba secret mso lobai na yo bimisa ngo pour bebisa ba relation na yo atikali na non c'est pas gentil, c'est pas bon. So kabwana mwasi silence à mobali excusez soir ma casse en tout cas naza vraiment na choc et swinga makasi
komona bamakambo tout ça na internet puis bato baprofite bakoti yango. Nazongi lisusu pana grâce témoin ma sœur grâce témoin bao bauti kokufa to bao bakufa yo leki bango na nini mama komona te pembe ozalaka nango omitani na miroir olobi nga grâce témoin mabele eyebi pembe te eyebi mwindu te lelo ozofinga kaka monoko wana efingaka ntango tokufaka ekangamaka yango nde polaka liboso ekozala bien ose taire ka ndenge ovanda no calme vandaka nien tika makambo ya bato baregle entre bango mibale pourkoi ozoya obandisi kofinga boye en tout cas nayebi te soki nde bovanda bofinga bolekisaka bajour basemaine bamois kana bakofinga na baannée ezoleka kaka bino chaque année tomona bino ka bofingaka bato na internet eswaka bino te vraiment ke olali mpe omitali mpe olobi non nga kaka nafingaka lobi na ozala wapi so nakufi epuis nzambe alobelaka bino te mpo nzambe vraiment alobelaka bato neti nga personnellement nzambe alobelaka nga ke makambo mosusu ozosala ozosentir mpena ke oyo na omibendelaka malheur makambo na osala oyo ezobendela nga liwa eske bomitalaka te vraiment ke non kofinga tofingi mingi totika nani. En tout cas naza désolé mpona bino polika bochanger grâce témoin yeba nzambe conseil gratuit oza mwa moke oza na jeune fille yeba na nzambe la vie excusez la vie sans Jésus-Christ est nulle. En tout cas repentez-vous mes sœurs et frères prenez même une minute c'est trop peu même 1 heure de temps à lire la Bible bovandi na Bible otangi Bible au comprendre nos paroles de Dieu ofukami osambeli mpe nzambe obino nzambe salanga grâce hani oyo asika tobandi natambola nona na kobanga bacommandement na yo enona kofingaka bato na internet benjour wana emema bino nulle part nakosi bino te apana na moto ya lifelo bandeko bakabwani vandanie pesa bango conseil esili pourka bapolémique depuis bobandi bapolémique yango tozokende nango wapi bandeko bozobangisa ngai vraiment makasi. En tout cas changer nasepeli na ngai te soki nasali pena video nalinga kokoloba te vraiment mpona nasuki motema kotuna pena bandeko nde baobunga nzela komona kaye makonzi abungi nzela komona sente abungi nzela ovanda boye soki kinganza koti susu ayeka kofinga mama ozokreze batombe na bino soki lelo Yesu azongi mpo la fin est proche bokokende wapi tomituna na bandeko bokokende wapi nasuki amenasi na okontinue sur video merci boyoka nga mpe bosalemaka nalobi en tout cas bobanga nzambe.